Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous tirez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité étant qu'ils allaient pouvoir absolu. Na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo apiba mbona ngapie ya ona préféré na sala ngafio Toyebiki accepte d'écouter cette bague que je place à ton doigt. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, de partout, vous nous suivez. Tous les coups sont permis, sauf les injures. Nous sommes très nombreux. Il y a cause à la paix, mis plus en contact nabino parce que site internet à la à mon côté tout ça est belé kasimbote na bande kutubola nabiso partout à travers le monde. Paix, ba meilleur vœu, bonne année, une nouvelle année na bande konyon surtout oyo balanda biso bazalara très collé, scotché, enfin à cause quelque chose au biso to bimé la rabino et puis tous les Congolais na ba Congolais surtout ou qui sont sensibilisés, tout Congolais qui voulait à tout prix à ce que Mboka na biso ezala na kimia, ceux qui ont eu à prier pour la RDC, Nzambe apamola pe bino et également nous penserons na ba combattants, c'est-à-dire c'est là où basala ka lutte noble. Lutte pas seulement pour notre propre intérêt à Mabumuna Bango, mais pour notre intérêt général. Tozope Sabino, Mokako Sato, merci Mingina, Musala Uyobino Bosalaka. Enfin, mesdames, messieurs, la République démocratique du Congo traverse une période de pression, une période de question mark, une période où plusieurs questions se posent au même moment. Et jusque-là, Batou et BLP, bazar la solution PT, ni réponse n'a pas problème, n'a pas question n'a bango au bateau s'est posé. Nous vous transmettons les salutations de la part de Hervé Chinois Noir qui réalise cette émission bien sûr dans de très bonnes conditions. Awa, na plateau, nous avons un homme de Dieu, Oboyebi, prophète Marquis, Oyobo Messana Pekolanda. Na différentes chaînes mais awa biso to bengiele par rapport à analyse to meka kozonga moi muki en ce qui concerne règne ya président Joseph Kabila au abandai kotambisa mboka na biso et 17 ans après mandat to bokonzito règne ya président Joseph Kabila et komi nango na suka awa to komi kozela kaka cour constitutionnelle ce qui a validé et Sili et comme Makambala Moko, il y a remise et reprise, P Mboka et Kena échelon Moussousou. Mais Kassi, et le plus intéressant, ils ont intéressé, puis ce Mingiza plus, comment on a la Kabylie, où il y a un mouvement tout autour, il y a Joseph Kabila. Bloc Nabango. Et aujourd'hui, on se pose plusieurs questions par rapport au bloc. Aujourd'hui, tout le monde dit président Joseph Kabila, Yende Mutumabe. Mais tout autour, il y a Joseph Kabila, il y a eu des gens. Il y a eu des gens au Bazala qui ont travaillé matin, midi, soir, ou à confier à certaines responsabilités, afin qu'en retour, même les résultats comme malamo. Mais jusque-là, tout le monde peut l'élo. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, on peut parler de la vraie opposition? Est-ce que tu as la vraie opposition? Parce que ceux qui ont moins moqué en avant, en arrière, tu as 2006, les élections de 2006, bon, comment est-ce que l'opposition, quelques jours avant les élections, pour ne pas parler de moi, tout le Belaka en termes de jours, bon, comment est-ce que opposition et panzana. Il y a une trahison au mais le même virus, il y a trahison Tokanisa qui est ici là maintenant 2011 également l'opposition dissout. Tout le monde a une opposition et panzana habité ni Mike comme lelo il y a 2018 où tout au lobelate. Tout le monde qui bloque au salama qui makasi au bande kozala qui ebele ba kena tout le monde ba accord à Genève au salama qui mais ko longwa na Genève tout le monde a quelques juste on a quelques minutes avant ba élection tout le monde a ndengini makambo et qui ko changer
c'est-à-dire dislocation, tout le monde est bloc et panzana et koma et kabona en deux. Et en deux, l'élo, est-ce que force il y a opposition? Je me pose une question, ce qui est opposition et qui n'a bloc wana tinasuka. Quelle serait la force de l'opposition? Mais tout le monde, malgré ça, opposition et Bundaki. Et jusque-là, nous avons comme président de la République élu selon le résultat à Séni, Zali, Monamboka, Félix, Tshisekedi, Chilombo. Oyo, jusque-là, Nanongwende, Bapesi et Angote. Mais qui tient beaucoup déjà, il y a Zota Lango déjà Pembeni, Azose la Kaka, affirme confirmation à Souka, afin que accéder à qui ne refait Nangwende naï. Alors, tout ça, on a plateau, na homme de Dieu, prophète Marcus, bonjour. Bonjour, Papa Léo, merveille, na bande konyoso, balanda kabiso partout dans le monde, Kolo apambola bino, tokutani lisusu na janvier, ezali début ya année. Eza malamu tokota vraiment na kati ya mozindo ya kolobela o ezali makambo ezotambola na mboka surtout na évangile oyo pe ezali moko ya ba message important pour bana na Nzambe partout bayamba yango bayeba yango pe bakonzi ba autorité o bakolanda biso partout parce que biso toyambaka batu biso nde toyambaka batu na ba bureau batu bayaka ko se plaindre ne pa na biso prophète Mambesi Mbate na zana ba diplôme na ozo musala te nyonso ezaki ndoki te. Ah, mosusu pe faut la social la mboka, bota la pendenge ni mboka ezotambola par rapport est-ce que réellement ata soki ezalaki que kindoki yango ezali mais soki pe ba misala yango ezalaki possible est-ce que ndeko wana linga zalaka ka chômeur biso nde toyambaka makambo wana. Merci prophète Marcus nabi ke bino nde bato yambaka bandeko na ba biro na bino pona koya ko exposer ba problème différents problèmes bazalaka nango mais awa tokozonga yai un vent qui souffle actuellement la Kabylie et uti ko panzana. C'est-à-dire que bloc bandeko bazalaki tout autour ya mwana mboka Joseph Kabila bazalaki kokamba mboka na biso tomoni awa mutu nyonso to akomi ote mokonzi ndazalaka mabe et aujourd'hui tomoni bandeko wana ko se diriger vers l'opposition et voilà lelo bato komi poser la question est-ce qu'on peut parler de la vraie opposition na kati ya mboka na biso bandeko bazalaki tout autour ya président Joseph Kabila lelo en débandade lelo bakomi ko panzana mutu na mutu akomi ko luka parti moko eza allié à opposition pour akende peut-être ko se réfugier lecture nini ozanango na kotala makambo tu ya bandeko nyo surtout baza tout autour ya président Joseph Kabila lecture na kosa leza que bakanisa te ke ba congolais baza bazoba ba congolais lelo bazo comprendre pe ba yebi déjà que na mboka na biso vraie opposition ezate lelo bato tozobenga ba leader ya opposition bazalai na Kabylie bapesaka bango ba poste basala nini lelo bakomba opposant lelo mandat ya chef de l'état ekomi na suka ya ndeko Kabila ekomi na suka ba misusu bali balongwa omoni ingratitude hein congolais azaka na makila donc au monde même na makambo ya même l'évangile omoni mutu moko ayebaki ata bible te bazuye ba encadrer akomi prophète abandi ko finga mutu encadrer ate ngana yebaka yekutu congolais azaka na makila maman Olive Lembe Kabila atunaki avant élection salama qui n'a pas léché dans l'assiette de Kabila ba répondaki biso olanda na biso nous sommes là na webisa ba pasteur nous sommes olanda biso partout le monde approchez-vous ya kolobela mboka na biso le pasteur bo se réquilité c'est important to lobela mboka na biso enfin biso nde bato fuka maka ko gêner ko bondela pona mboka o le reste là ba osala ka ba négociation ya intérêt na bango mais nous on prie pour les pays et nzambe mutafuta biso bato ba olia ba otambola bien wana ba futa biso te. Maman Olive a posé une question qui n'a pas léché sur la scène de Kabila tout habit sauf Moutouté. Donc c'est clair, même ba oyo to bando quand ça baza opposant na butu baza ok na banko na bazolia. Alors faut pas éviter kozala ingrat. Aujourd'hui net na dernière minute awa même 20 ya ba opposant mususu to zobenga ba opposant siko. We utai ko longwa ba misu ba longwe. Bango nyoso ba longwe ka panda ba moni ke mandezo kende na suka. Ndesko bango bali ba mi comme ça opposant bango bazaki bato malamu, bazaki batamaile. Mon frère, il faut que Congolais azala réaliste. Il faut que Congolais a comprendre que na 17 ans oyo to salina chef de l'état ndeko Kabila a travaillé kina ba Rwandais a travaillé kina ba Tanzanie mais ba Congolais et ba Congolais wana ba jouer ba poste moko stratégique ya makasi et Kabila n'a pas travaillé comme Mobutu ça faut ko yebango Kabila a partagé pouvoir a pesi yango na batu nyonso
lelo province mona boy kotanga komba eza mulili. Est-ce que province wana pe ndeko Kabila mutapekisa bango bocha mwinda te? Te tozolo bela parce que eza mamba sembo. Toko toucher kaka bandundu nanu tozwa nanu na bandundu. Parce que na pouvoir ya ndeko Kabila bandundu bazwa ki prémature depuis le début. Ba gérer bazongi na prémature. Ndeko Kizenga azui prémature mais courant etikala kokota kaka te. Ekota te za mulili. Yo e baka concert moko ba ndeko fali ba betaka e bomaka batu. Groupe ekataka boye batu ko welela batu bakufaka. Mais biso to banda olanda ngo libanda mboka. On s'est demandé na kata Kikwiti batu bakufi po groupe ekati na concert oyebi qu'il y avait des morts. Est-ce que na mboka lokola Kikwiti couvre ko zanga ndeko Kizenga azu bokonzi. Atikeli ndeko Buzitu. Ndeko Buzitu alongwe bandundu bazwa ki sous pouvoir makasi oyo wapi ndeko Willy Makiashi agéraki ministre vice-premier ministre emploi et prévoyance sociale. Donc ndeko na bandundu wana to boy ko tanga bakomba ba misusu bazebele misusu comme kini. Assemblée nationale ensemble papa. Mais est-ce que le bandundu za mulili? Ndeko Kabila pekisa ki bango bocha mwinda te. Bandeko nso bazana bandundu bakoloba ni ndeko Kabila salima be. Mais apesa ki musala nyonso ya kokai ko sala te. Akaboli ba poste to bongisa mboki kende liboso. Ndeko Kabila nangambu na ye to moni penza fimbu likolo na bango te, on ne sait jamais, peut-être en bêta na dernière minute hein bato ba détourna on a peut-être tout le monde na bango na bar il y a procureur général en tout cas to bois qu'il ba flair. Non anticiper yo. Est-ce que j'ai l'impression comme si Kabila se sent trahi de fait que Kabila c'est comme si azaki papa moko très large. Punition et bandai kozangai. C'est-à-dire cette façon ya kopinir ba collaborateur na ye et bandai kozangai. Il était tellement large et les questions surtout tout dans le peuple congolais bandeko balandi émission na biso. Une question. Bandeko obazo uta oba travailler na ndeko Kabila, ces gens-là doivent aussi nous rendre compte. Il faut pas expliquer biso tango bango bazala ki pemena na Kabila. Quel était leur rapport? Et loko nini oyo bango basala parce que bakolo baka kete babande kopekisa. Mais ministère mobimba ofanda wana otikala ko démissionner te. Bapeso branche kingani obando dirigeant otikala ko démissionner te. Ofanda wana ti na suka. Et lelo et comité nga kutu place wana na salar botu c'est-à-dire aux élites ba eko changer gouvernement ne yo balongo lio. Bazo longo la na place que yo o démissionner yo balongo lio. Et aujourd'hui tous ces gens lelo ba comme ba opposants lelo ça craint na liro soki lelo to bimisi virus wana libanda te. J'ai l'impression que nandeko mona mboka Félix Tshisekedi puis ekozala pekara peut-être plus que même la Kabylie. Même ville ya Kinshasa et Kambami na bata bandundu. Ça fait combien de temps? Ça fait beaucoup de temps. Bandundu mutazo kamba ville ya Kinshasa. Donc ce to longwe na bandundu to en Équateur. Kuna tozomo na bato babande oloba Kabila za mabe. Ye aza soki fièvre. Biso to za ba minganga to traiter fièvre wana. Ya za virus. Ba wana baza ba fièvre. Aujourd'hui ata mongongo ya mutu moko tozoka yango te. Bato wana nyonso bakoma majorité présidentielle. Lelo oyo na kati ya majorité Kabila tali bango ndenge babande ko finga ndeko Kabila lobi OK vraiment ça la ki malamu. Vraiment ça la ki malamu. Atali batu nyonso babande ko finga ko critiquer. Po bandeko ebele bazana niveau neti ya poto et ça na ba réalité mususu ake musala zongi atali kaka mo ba débat lali à comprendre ba réalité musuté ou surtout vivre sur place. Papa oyebi ke lelo suki totali penza n'est-ce pas il y a 2011-2016 n'est-ce pas on a tous les opposants au babande ko s'opposer ko finga bazwa ba pouvoir bazwa ba poste yango moni même na ba parti na bango moko opposition trahison ezalaki ya kosakana te omoni MLC ndenge c'est morcelé omoni DPS ndenge c'est morcelé donc ça compte mo ba parti mususu wano ya bandambu ndabu na ba parti mususu ezakaka ye moko politicien na mwasi na ina bana na à l'équipe na télévision azolo bebele mais parti ya ina mwasi na bana na ezanga kutu batu il y a intérêt na bango et c'est morcelé au sentir que non trahison uti kuna so ndeko Kabila talaki ke bandeko wana bazofinga na musika mbala musu baza compétent ba ya nanu pembeni nde abengi bango apesi bango ba poste ba José Makila bazwa ba poste ba Germain Kambinga bazwa ba poste bango nyoso ba démissionner te ndenge uti koloba. Et une question ndeko José Makila il faut ba tout na payer question ba tout na epemeni ya Kabila tango ye ba pesa ki bokonzi
eloko nini oyo à part na ezanezaki bandeko Germain Kaminga il faut ba tuna bango question bango nyonso kotuna bango question bayeba moko na moko nini oyo basalaki tango bazwaki ebonga direction ya eloko songolo pakala et l'impunité tu penses que l'impunité n'est pas parmi les éléments où ça que Kabila les lois qui n'est peut-être en chute. Oui bon et zappé parmi les éléments parce que au niveau congolais comme les lelo azana souci à koyeba nini ezoleka politique azana besoin ba mboka na ezotambola ndenge nini soki congolais kokaki pe komona devant bar et à procureur général un politicien azo se justifier à cause ya ba détournement à cause ya azo se justifier na ba buzo ba o basala kawana ilingaki encourager congolais à comprendre que chef de l'État azana misu makasi likolo na bango pe azo permettre bango te bobangi kota bon moi je dis avec de réserve parce que nayebi que Ndeko Kabila azana na un mois ya koloba nanu ba pesi Ndeko Félix Kitité donc na dernière minute soka ko landila bango nyonso ba rendre compte na peuple et kozamala makasi merci beaucoup même la dernière minute et ezatarte Ndeko tel yo zo ki poste tel yo sala même bango moko ba tant ba olungwa bazolinga ba milongola wana ba ya ba koma opposant to retourna bango compte yo moni belete ba voter bango ta mingi na bango ba voter ta et belé na bango ba ganga ki ba voter bango ta peuple à comprendre congolais za susu akala wana to yo pesi polo à voter non peuple à comprendre donc so tali même ndenge vote salami avant que peut-être tu reçois l'émission on a analyse à vote mais so tali ka ndenge vote salami tu comprends que congolais a voté vraiment à voter avec conscience. À voter avec conscience. J'avais toujours dit que le peuple congolais a la caso batté. Na bandelango na ba émission. Ah puis tout le qui désormais l'émission Vérité ou Réalité arrive. C'est-à-dire les alliés émission à proximité où il peut permettre bino boy ba makambuto tout ça partout na RDC et aussi partout na 24 communes à Kinshasa. Boy ba réalité différentes réalités te ba vérité pe oyo ezoli kana kati ya amboka na biso. Alors peuple congolais ala kazo baté na posa bino question wana. Lelo tozomona bato ba komo ba Kabila. Le même personne qui ont eu à travailler avec le fait présent Mobutu. Mobutu azalaki awa Mobutu 32 ans. Na Mobutu, baliaka na Mobutu, bamelaka na Mobutu, ba travailler na Mobutu, bazalaka na ye. Mais tant que le président Mobutu a quoi va changer face. Bango surtout, je pense que Kabila le père il était un peu dur. Un peu dur puis sévère envers Bango. Ba profita quitter. Et Belé bazo qui coûte occasion de repousser la première Kabila le père parce que bye que non c'était un homme dur, c'était un homme quand même au abana ko repousser. Bande ko Belé va nous travailler na Mobutu connaissant que ba pia kimboka. Tango kaka Kabila le fils aye koya ba monité aza large yé quand même azo fongola litoy azo yoka tika to pusana et belé ba se rapprocher na ye et bazwa pe ba bisika et belé bibonga et belé bango bazwa babanda ko tambwisa bando diriger mboka oyo na Ndeko Kabila. Aujourd'hui na dernière minute 17 ans après ba yeli biso sikoyo version mususu likambo base otenga na tuni base okotuna base ndenge nini au moment où prenons le cas ba député na olakisa bino ba image komona bande comme susu par exemple batoza na ba sangamamba je pense que na poto pesa na bande ko ba ota ba sangamamba kuna kende otala état bato bazofana na sangamanga kende na monga fula okomona mituna mais monga fula oyo ezaka na kati ya Kinshasa to ezana Kinshasa te mais nous sommes en plein capitale politique oya koya opesi t-shirt lobby ba voter ezate yango bote mona awa na parlement je pense que tour oyo bandeko bazui fimbu pena ko sakanate nazo applaudir mon mboka Zakari Babaswe ou andima qui échec n'est parce qu'il a été à Échouaki c'est quelqu'un qui a trahi sa base et le coup la mona que non à trahir base mon mboka Zakari Babaswe alobi ngana bendani na ko postuler pe souté. Ça c'est une très bonne chose parce que Atika la pe ko postuler sous souté. Bande comme ça il devait emboîter les pas bas courage wana.
Pas seulement attendre tant au monde comme la période électorale bino boye siku ozo na base électorale na yote nga na zamona koto nga olongwe kutu na poto oye ozongin ozimwanda kulisusu comme aux occasions osomba mo banda ko na ba commune ozimwa mwanda ko zongi na ndako na wana okome fana su na kilote na coin ba mona ke non ozalaka na bango mais ozalaka te. Et je pense que bande kopé oyo baleki ba ko trahir bisoneti bande ko na bisoneti ba Eliezer Ntambo. Ba papa Léon Nembalemba. Ils doivent se servir des leçons à Makambo Oeleka. Il faut pas tala ndeko Basile o asala. Et bazo yango batia yango enfin que ba na ko servir population ndenge esengeli. Congolais femmes sana na vérité et puis quoi accepter réalité. Faire la part des choses. Yango toza nango besoin. Les églises pendant le 17 ans règne à présent Joseph Kabila. Il y a eu beaucoup de serviteurs de Dieu qui se sont regroupés. Basali ba plateforme na bango ebele. Plateforme sali bakangami bango ba biso toyina prophétie biso d'ailleurs kutu Dieu nous a dit nzambe aloba boye. Ah nzambe bena nzambe mawana esal bien. Parce que ceux qui nzambe bando betaka bi gogoneti na tango kala. Je pense que belé balinga ki baza la société. Et ils ont trompé aussi le président de la République. Botala kaka na période awa électorale. Bakoseli nzambe makambo ebele ba prophétie sur prophétie. Bandeko na biso msusu ya baindo, bandeko msusu ya église na bikimbangis. Ils ont parlé du 4e président oyo akomema mboka oyo na destinée prophétique ou akomema mboka oyo boye bandeko na biso o balobela sur prophétie. Vous devez se rendre compte na population na public na peuple, il faut bozonga na peuple. Ceux qui pèsent qui a soloté, bosse à la repentance, bosse se repentir, bosse un pardon. Les églises du réveil n'en parlons même pas. La plateforme est belée, kili. Il y a un ACP là qui n'a pas lelo, n'a moko basal nanza parce que ils ont la théorie na banda koloba, bango basala quitter. Alendi la banda koloba banda s'en prendre na bango oboy ngana zolo banda s'en prendre na mutute mais nazo zonga to eko zonga na ndeko si je ne me trompe pas monsieur mon atalaki ya mosala nza moko Ézéchiel oui Ézéchiel qui va même très loin pour dire qu'obimisa déjà résultat il y a urne élection au ndenge zo sala maboye nazo yebisa bino soki ndeko Emmanuel Shadari abimite ngai na tiki Bible bandeko faut poser une émission na olukela bino émission na kokole yango awa na émission oyo to na émission oyo koya tout y ba quand même vérité où va ce pays moko ezokende wapi lo batande ko Eliezer to komi wapi. Le Congo devient une poubelle. Aussi quand mutu nyonso to akoki koloba n'importe quoi mutu to akoki kolokotane makambilo ba makamyo ezangati na aye nango et azoya pe ko faire avaler peuple makamboana. Le serviteur de Dieu, où êtes-vous? Pasal nanzambe o bolobaki bosalaki ba plateforme bosanganaki bokendaki boza wapi. Vous devez aussi rendre compte, il faut bozonga lisusu na etandoike koyebisa peuple ke bino bokosaki bango. Vous avez menti le peuple, beaucoup ça qui peuple. Mosali nanzambe Ézéchiel ngai nazoluka numéro na il faut ngapena lukaye azonga pour expliquer ba couper se rendre compte à expliquer biso qu'est-ce qui s'est passé. Yesengela ki atika akoki kote ya lisusu te. Papa Marcus nabanzi otala rapé ba émission parce que vous avez occasion na kobima libanda otala ba émission tokota nanu responsabilité ya banganga nzambe na kokabola te. Prophétie moko eloba 4e président ya mboka oyo ndi akomema mboka oyo vers destinée prophétique ndi akomema ngo vers l'épanouissement ndi muta komema ngo je ne sais pas où tokomi wapi. Lecture ni no sala na maloba wana to na prophétie wana nakanisi que bandeko ebele bazwaki temps ya kolanda ba émission mosusu tosalaki et bao mpe bakolanda awa nzambe azwa lokumu. Prophétie wana eza mensonge eza baaventure moko bakreaki na sayo awa eza même pas kimbango moto alobango au 4e président akobongisa mboka eza lomo basalai na restaurant moko na sayo awa kimbango ayebi ata makambo wana te
bango bakanisa ki Congo eza royaume ya nkamba que soki fils alongwe oyo azui atikali wana soki fils alongwe oyo te même le ndeko Kabila yebaki yango que ndenge naza awa naza na constitution na sima na ngai soki mandat nange esili ndeko musu akoya mbala musu pe soki ba congolais balingi nga ndenge eloko wana tolobeli yango te ndenge ndeko Kabila alingamaka pe mingi na mboka o oui ayebaki yango ke constitution eza na sima nanga soki mandat nange esili nako kende ndeko musu pa ko ya travailler lobi pe nako postuler na zongi lisusu na ye na travailler parce que azape na bilembo na ye o bayembela ye soki sisa bidimbo que je vois partout donc azape na bilembo na ye oyo ye a forcer ki atia yango ata bandeko musu basala ki mabe pene pene na ye kasi na katikati ya prophétie yake bandeko wana balobaki que Kimbangu alobaki faye baloba biso nde tolobi nzambe na biso alobi na biso que 4e président parce que to baloba bango bakanzi Congo eza royaume ankamba te eza royaume ya nkamba te Congo eza pays na constitution bango balingi basala ngo ndeko Kabila ye moko ayebaki que prophétie wana eza mensonge ezaka ndenge bato bavandaka bon toluka ndenge nini pouvoir ekoma na ngambu na biso bapesa biso basoda tozala na sécurité batongela biso nkamba wana eza baaventure wana d'abord eza baprophétie te ndenge moko na prophétie ndeko wana nayebi ete nayebi kombo na ete nayokaki kaka na baaudio namoni na bémission soki ndeko Shader azwi te nga na kotika koteya so aza sincère atika koteya parce que au moins ezana bilo musu tango elobama na mosala nzambe na koyebi soki ezaka na ba prophétie musu tango ezolobama osali ka analyse to ozana saint esprit to comprendre o mutu nda azoloba o nzambe te mutolo ezana ba prophétie musu tango oyo kango yebi ke oyo mutu nda azoloba o ezanzambe te pona kozonga na ba plateforme nyonso oyo esangana ki pona kokende kokangama na majorité présidentielle ku ba misu bakangami no pona ebite so pe no opposition bandeko wana bazalaki na koyebisa yo lelo bandeko nyonso bazolanda biso ndeko na ngai bisika tofandi awa bandeko bele bazolanda biso na koyebiso lelo ke un pasteur à cause de la politicien te ce ka pasteur abandi politique fatika bible et bongo David azaki sacrificateur azalaki roi azaki sacrificateur te na politique tout est permis donc bako sacrifier vie à batu yo potomboli musaplobi je suis pour vie à batu aneki en même temps za sacrificateur nganga ya nzambe o batu bazoyela yemi kumba na ya batu bauti ko boma pandaka yo po participer ka bisika ba boma batu soki pasteur a comme politicien atika bible sacrificateur mon côté na bible asalaki politique. Mais moi Mboka Joseph Kabila na banzi ba émission pe comme la cahier. Je me pose la question est-ce que bandeko oyo to balika ki awa na itando ke baliki na ba plusieurs émissions awa ko bimisa prophétie sur prophétie sur prophétie et aujourd'hui to comme ko faire face na ba prophétie ata mon côté et réussir na maram oyo ba ota ekoloba siko na mituna sort na bango batambola na bango kaka boye baotambola ce sont des gens qu'il faut vraiment punir. Oui parce que punir pour arrêter hémorragie ko arrêter virus wana. Il y a le kuta parce que beaucoup de personnes ba comme kotambola na eloko wana na mutu. On réellement Ndeko Kabila aponama na nzambe oui aponama na nzambe toute autorité vient de Dieu. Mais ya kia kotika la libela oye moko yebaki que constitution eza na simana. Donc eza ba aventure. Biloko wana yaki na basala nzambe mususu soki oloti ndoto na yo bien te koya ko interpréter en prophétie nzamba lobaka mon frère nzamba lobaka makambo ezo se réaliser na kanti ki na plusieurs émissions bandeko baolandanga na lobela ki chiffre 8 na pesa ki prophétie pona kosakola ke chiffre 8 2018 eza chiffre ya changement d'après la Bible tango bokonzi ya Saoul ekomi na suka nzamba azobotola bokonzi pa Saoul azokende kopesa David yazala ki 8e fils ya Isaïe na lobaki yango depuis début année que 2018 mboka na biso ekoyi na chiffre ya Bible ba mataba kita changement ko sala mabanda na gouvernement pe na makamnyoso changement salami déjà président Moussa Bibi donc prophétie nange ko kisami c'est ce que j'avais dit c'est tout na lobaki changement ko sala parce que to koyaki na chiffre 8 et ça chiffre ya changement kaka pona pouvoir à Saoul te mais appel chiffre changement pona makambo belé donc makambo belé ko s'est changé et même ndenge to continue na 2019 ce qu'on fait ba que chiffre 9 et ça chiffre moi c'est abotaka. Donc moi c'est à boire dans 9e mois. Donc c'est pour dire que la douleur nion sur la guerre, la douleur nion sur nous battre la ramboka oh et qu'aussi là tu toucher na promesse. Mboka oui zamboka na Nzambe tout dans la nation prophétique. Donc année oh yo nazo senga na basala Nzambe batombola maboko likolo parce que comme un prophète nazolo ba déjà une mission na yo que kimia penza spirituellement na noita la et la kisamité. Pendant que biso to zo bonde la ndenge to fuka marapo na mboka Nzambe na no a confirmer biso penza kimia te.
Donc nazo senga suna basala nzambe oyo ba se sacrifier pour na mboka ba fuka ma ba bonde la lisusu pe ensemble pour na mboka parce que kimia spirituellement na état l'insamité. Donc jusque là pendant que tozo bonde la nzamba zolo bana biso bo bonde la sous makasi mon pepe moko bozo linge beta oyo ko lelisa sous mboka. Donc toujours soutenir la prière et bandeko wana pe oyo ba pesi bino ba poste ndenge cholo ba bandeko Eliezer ba papa Léon baza ebele bazo exemple ya ba mona batala vie ya bandeko na bango mususu o bazalaki na ba poste o ba yebisa ki peuple ke tokotonga tokosala bo ozo yebisa peuple okotonga okosala biloko mo oyo okosala te o eza pe rôle na yo te oyo kosi ka batu ba voter yo ndenge uti koloba sanga mamba wana bazana député kuna kaka sanga mamba wana te kende na kingasani kota nzoko tambola na o comprendre que bazana ba député oyo bango bakenda ko voter député azwa muntu kazwa ndako na ya somba vanda azana ye na kimia kongola tika na yeka ndengwana ndenge moko monisco lelo awa bandeko belé so bafandika andeko kabila mendeko kabila pesa ki bango ba poste mutu na mutu apporter nini basali le côté donc tozana moment moko boye nazo senga ndeko kabila pour na troisième fois émission ya lelo ndeko kabila mandeko mina suka vozonga nano pema vraiment lekisa bango na ne pas procureur bandeko nyonso wana oyo basakani na mbongo babali basimisa tumine basombi mituka batongi ba immeuble lokola mayebo. Vraiment ceux qui kaka ndeko kabila otika bandeko wana ya ke kopema et kotika ye na mauvais souvenir na muto ba congolais. Je pense c'est eloko na ko lobanaye to ko rappeler. Merci beaucoup, prophète Marcus. Bandeko Obtubola Nabiso. Alors je vous rappelle que invité Nabiso le prophète Marcus. Bien on a besoin bien qu'on contacter tout ça nous coordonner afin que vous allez en contact naie et Lelo. Je pense qu'ils a très capital et loko aoti ko bimisa awa parce que mboka oyo impunité ils ont régné kenda libosote parce que tokyo comparé on a porcherie to na brousse ata na brousse kutu za na nyama moko azala wa konzaka ba nyama nyonso tout de so nyama na bimé qu'il faut faire attention parce que so sali mbeba akolia yo et bongo mboka oyo ils a dirigé par Batu. Awa boba vamba élection boba ndai ko loba bo gangi ah. Depuis publication kaka awa lobi avant publication bango nyo surtout ba longwe ba kimi ba komi kotela makamu na musika à l'étranger ba komi kotela makamu à l'étranger et regarder le peuple atika lié moko sur terrain yé moko azo vivre ba réalité nyo surtout ozo likana peuple congolais il est temps fongola misu tout la mukate parce que tout ça a kola la té. Les mêmes personnes qui ont toujours dit tout ça là bas slogan tout lembi bas slogan. Soyons plus pratiques. Soyons pratiques que tout va nous vivre un slogan. Au slogan tout tambola nango oyo. Mais le slogan n'a jamais changé quelque chose dans ces pays. On en a marre na makamba slogan totika. Awa toti loba awa. Bas serviteur de Dieu oyo ceux qui se disent grands homme de Dieu. Prochainement, on a grand homme de Dieu, on a grand serviteur de Dieu, on a grand. Toubin qui s'appelle prophète Marcus prochainement. Ayato Mekako Panza par rapport à Makamuya, grand. Et aujourd'hui, Tozo Mona, on a pasteur, on a prophète, ba prophétie et bima et belé. Ndeko Baraka Mugisho, Azan à Brazzaville, na prison. Alors je me pose la question, lelo ba prophétie nyon surtout au Baraka Mugisho bande kolba pour na mamba Congo. Lelo Baraka Mugisho azakuna. Congolais to fongola miso chaque Congolais fois à la poste naé. Et tous ceux qui se disent grands hommes de Dieu, mon côté à ça la tas de discours pour aya kolba bota la moment to traverser ta la orientation nzamba lobi boy rien. Bazo c'est la kimia écoute après et que comme ma plateforme biso tous soutenir président entrant biso kutu boyer et bango tout va faire partir à Kabylie bango tout balia na président Joseph Kabila bango tout bazala tout autour na ye kosenga kolia koyana ba prophétie matin midi soir bazo comment ba livre prophétie pe ba okende kotikela ye biso makamwana ekoleka nango lisusu na matoi na biso te peuple congolais ayebi déjà toyebisaki bino vote bobando kanisa maseki ceux qui tricherie te boyeba keno ebele bakobanda koleka te na mamba hôtel élection députation ebele basabstenir bake ou même pas ko voter c'est-à-dire batu bafani na bango na bandako parce que balobi tolembi lokuta
peuple congolais c'est maintenant. Le changement c'est pour maintenant. Ils ont un malobité. Alors, tu as commis Kochité, prophète Marcus, parce que tu vas apprendre très très prochainement. Lélo, les comportements, l'attitude des hommes de Dieu vis-à-vis, il y a situation au traversé RDC. Aux hommes on a un ça là qui toque parce que tous hommes on a montazo le bâtin. À part yo zoya ozo lekela kobeta c'était sur prophétie. On zamba laksa pour na Congo. Kobunda toujours que ozala okitisa mitema peuple congolais mais bande komi susu o toyo kaka ba grand attitude na bango vis-à-vis ya situation mboka na biso okikolobani ebele na bango ba s'approchaka liboso ya bakonzi azwa ba relation biloko na yaka facilement na pora matadi ba chango na komba mokonzi moko azala biso toza na posa kozala tout proche na bango ka juste pour apporter conseil pe ko bondela eza pona ba intérêt musuté. Voilà pourquoi totikali wana pona bondela pona mboka na rappeler bandeko ke to soutenir mboka ona prière mu pepe moko linge beta ya mabe makasi penza to bondela mingi nzambe atia kimia. Je pense que tant que ozonga na émission mususu to ya na ba émission mususu ya ba prophétie nyonso ekokisa mindenge to pesa kiango kasi na koloba ke bandeko ba congolais ba homme de Dieu bolingana bolingo ezati ndeko na biso abe kombo na enani abe oyo abe Chole autaki koloba sur ba makamoko concernant ba élection par rapport à ba résultat ndenge catholique aloba kaka. Je crois que ba politicien ba meka ko répondre mais il y a aussi d'autres hommes de Dieu oyo pe bazotele mapona contredire et komi penza soki bosakani bokomona nde biloko wana tozana posa esila na mboka ndenge moko pe to uti komona ba congolais mosusu ba s'élever ko panza ba boutique ya bande ko baluba ke bango bande ko baluba bango ne basali tricherie ba yokani na ndeko Kabila eza malamu te e bande ko baluba pe oyo nazomona bande ko nango mosusu baluba ko sala penza ba vidéo ya ko exciter bato à la haine ya nini ba vidéo moko ya que déjà bazola ki sa tribalisme biso baluba on dirait Félix wana soka bimi président azaka pona baluba te aza président ya Congo pona bato nyonso. Alors bande ko bazotele na mutema mabe ya kokende ko yibu ko buka ba wewa ko panza biloko ba boutique botika biloko wana. Nous sommes tous des Congolais oya zui wana aza Congolais. C'est pour dire que ceux qui wana fandi yango to komisi nzambe to bondeli to keli boso parce qu'il y a des choses ndeko fayulu na kobosa na te koleksa message sérieux ndeko fayulu pe a zotele mapona contester élection qui yenda zwaki ndeko fayulu na ndeko Félix wana baza ba frère bakofanda na bango un jour bakolia donc binota boboma na wana bozo sala mabe moko oyo ngaso ki naza major ya associate wana na zuyo ndeko zobuka butika muninga pona makamba ba politicien o bakokuta na bakolia et aux sengote pona yo eza penza malamu te batika eloko wana bandeko na bakokuta na bakovanda baza ba frère so Olanda Fayulu Félix c'est mon frère c'est mon frère donc baza bandeko élection salami au résultat seigneur pesi pour le moment yangwana ndeko Fayulu pe azali moko ya ba chrétien en tout cas na yebi ki a confessé à Christ. Alors ndeko Fayulu pour le moment na loba payé pe ape sanzambe lokumu a éviter pourquoi est-ce que nzambe a autorisé ndeko na ye mususu azwa ndeko na ye soki ekozala ye tokotala nano na résultat ya suka mais en tout cas tozana souci ya kimia bandeko bazo panza babiloko bato batika bandeko pe bozolanda biso Félix akomi ondire président baluba aza ya baluba te botika eloko wana botika ngo aza soka kozwa kiti wana aza président ba congolais aza baluba te tribalisme wana to boyi yango botika yango botika eloko wana mboka oyo ekende pe nanu liboso tozongisima mingi tozobondela mingi tomona pe résultat ba prière na biso na kati ya mboka oyo Congo parce que soki ezalaki nzambe te mboka oyo nde déjà comme poussière. Merci beaucoup prophète Marcus. Tout comme il a besoin de souka, un dernier message, à tout basi occasion Hollanda et puis numéro de contact pour ceux là qui auront besoin que vous allez en contact nayo. Merci beaucoup bandeko nyonso bazana besoin ya kozwa numéro ya contact ya prophète Marcus Efrata bo le kanande ko na biso papa Lendele na nzela na ye a otindela yo numéro a opesa yo numéro et ozamala makasi tokoyeba kokutana soit prochainement nzambe apambola bino a batela bino partout dans le monde na tongo na midi na poko na buto lelo par rapport à mboka oyo lande biso le Dieu des impossibles a protéger bino a batela bino na kokeka ko déclarer wana yo moto lande biso na mbete hôpital loboko nzambe touché yo moto lande biso na douleur na chagrin na kati ya kolela na déception
Nzambe aba impossible, le Dieu de mes alliances à mon ayo. Qui est essentiel. Merci beaucoup, prophète Marcus. Mesdames, messieurs, tout le plaisir était les nôtres. Je pense que tous les qui, maman moko malam, on a prophète Marcus, awa bozupe, détail et belé, mais prochainement, c'est parce que Azolo va bien et surtout on aimerait bien avoir des gens et au bazar à sang-froid, au bazar le bapena vérité. Sans pour autant qu'on marche bon. Merci Nabino surtout au soutenir Abisso pour continuer toujours qu'au Sabisso force malorista congolaise Malolo. Merci le sponsor officiel. Il y a Janice Tatungan pour tout Bangamituri depuis Suisse-Irlande. Et merci beaucoup pour la nouvelle tendance télévision. Merci na Taboufat Top Model. Merci na mon vieux Odilo Mampu exemple à suivre et Rachel Moussolongo, impresario Claude Ndombasi. Merci na Bandekognon surtout en tout cas Oyo. Soutenir Kabiso de long comme de près. Alors je vous ai dit désormais beaucoup la Nabiso na émission Nabiso Oyo Yasika Topche la disposition Nabino vérité ou réalité. Émission Zobanda, émission à proximité où il peut permettre bino bon nakamakambouzo salamato isolekana partout à travers la ville province de Kinshasa et aussi de temps à autre dans la province Moussousou. Alors il la paix mieux yope obi aux a besoin il va sur situation mo isolekana soit Kingasani et Kimbantseke Njili Mongafula et isolekana sur Lemba Matete okokipe ko benga na numéro na biso peut ça la descente pour koyeba nini ozali kolekana pe pour stimuler pe bande comme susu baibana kosala musala comme il se doit parce que mboka oza mboka na biso nyonso surtout moto akosala muninga azati yo sala par na yo nga pena sala par na nga tango to kosangisa to komona ke noto avancer pe champ na biso et parti oza qui consommer et ozala déjà ya consommer kotika la muke. Merci na bino nyonso surtout. Le tribalisme s'annonce encore avec une vitesse extraordinaire na kati ya mboka na biso ville province de Kinshasa et autres traversées danger moko ya kosakana te moto ezopela déjà kote oyo nga nazalaka muluba kote oyo nga nazalaka moto bandundu kote oyo nga nazalaka moto Équateur alors ba mariage ethnique ekomi kosalama nga lokola ngai kote oyo bato alamuka biso to bato alamuka to ko se soutenir biso bangala biso bato ya Katanga biso bato ya bandundu to kozala tosala bloc moko na ndamba bato ya Bakongo to zala bloc moko biso muluba akoleka te baluba pe koto biso pe ndambu bato ya site Kivu to sangana bango sikoyo pour enfin aboutir na eloko nini bozana besoin mboka o ekata na biteni Mobutu azalaka mabe na makamyon sauté mais je me rappelle encore phrase ya Mobutu pona kimia pona mboka o ekabwana te il était prêt à faire la pacte à na diable et bon biso oyo tozana no vivant. Je pense que pour na bolingo ya mboka na biso tolingi kimia pe Congo ekotikala ko kabona tam kolomoko te parce que ezali oyo tozana ngo c'est tout ce que nous avons. Bobo to la nyonso me botikela biso kaka Congo parce que oyo tozana ngo kaka ezaka kaka Congo et d'ailleurs on nous appelle Congolais. Tout ce qui est à Pona Lelo, merci na Hervé Chinois, merci na Binonyon surtout aux occasions occupées ko sungabiso au partager émission afin que message et qui n'est parce que surtout émission réalité vérité ou réalité to koye bayango makamutozo likana awa isa vérité to isa réalité mais to komi na biso na suka to se fixer rendez-vous pour la prochaine numéro émission na biso alors portez-vous bien bye bye à la prochaine ciao.